Sœur na biso pe la lobi comment bandi na icône okiti na basoda mulongo bambolombolo. Ah bongo te. Bongo te. Eh bongo bambolombolo. Mais sœur na biso nani otiti. Et puis là en quelque sorte à cause de la raison macha kwa za icône za légende. Donc c'est que ici mbolombolo. Mbolombolo moko personnel. Mbolombolo moko asa. Tikali. Mama, oh titi aka. Mbolombolo. Batu nusu ba mata mire. A sauter mire. Kasavubu. Oh là là. Répétition. Ngai Maelisa. Sauter mire à quel Kasavubu répétition. Ngai Maelisa. Nalela pasi na ngai. Pasi ya bo mama. Wanze mwanani. Nakanisa mabene na ngai. Wanze mwanani. Oyo na Melisa ki. Wanze mwanani. Ngai Maelisa alongoli yebi ke bayoka na raté na epela. Na zo information na yebi ke eza ya kobomba te Teresa na epela bayoka na raté. Bayoka na ta abenga epela dadi. Kazanga oyebisaki nga ozo soutenir ya Gabi. Est-ce que tu ozo soutenir ya Gabi? Nazala sima ya Gabi ngai. Pona makambo azo alukiwa. Nazala sima Gabriel. Bien qu'on soutenir Gabi. Je suis Gabriel. Mais il va s'en aller le moko boye oyo lelo bato bele balela pata Nzambe. Nzambe faut pesa nga mutu abongo pesa belle vie. Ah tika boye. Bato balela rapide. Bato balela rapide. Bavandi bazoli. Yo ka disi le moto afanda na kwemo baza bato te sila lelate. Pourquoi n'y passe pas des bandits brisques? Oh. Non, tant que la logique des choses. Voilà. Si le temps avant d'avoir yémoko aller la rabatter makambo yo. Makambo fait ça ngande mna la ki sa belle vie. Makambo so si la mta la c'est quand belle vie. Na blo muso madame belle va boya ratolo parce que si la mena éviter. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue dans votre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci beaucoup à ma famille Bota Nyonso Obozolanda Biso de partout dans le monde entier. Merci beaucoup pour la fidélité na bino. Merci beaucoup pour la bolingo motema na bino obopesa na chaîne Oyo Tala TV moko batebele kotala ngoyo moko te benga moninga papa kulutu abandi masolo oyo to sepelisa bino. Merci beaucoup na bino tout bozolanda biso na Haute Bascule Télévision. Bon continuer toujours ko s'abonner, ko aimer, ko partager. Ndeko yo zali na besoin to lobela ba produit na yo, to lobela boutique, to lobela entreprise na yo. Numéro zali wana contacter bureau, contacter Haute Bascule ou esika oyo eko pesa mela bino poboya ko contacter biso to sa ela bino ba promotion oyo ezo senga ke biloko na bino ezala toujours exposé to ezala toujours ko sa ela ba publicité. Merci beaucoup na Exode Mikebi derrière masolo oyo azo manyola azo fignolé azo fina azo kamola machine kuna popo monanga papa kulutu abendi moi ben margué beauté à deuxième république bakofi balisu na timba ko le kabilo nyonso etimbaka. Voilà. Alors, merci beaucoup na papa Tigre, mon fils, là où tu es depuis États-Unis na famille no mobimba bambote na yo ebele. Merci beaucoup na Darling Love CPI madame bambote no ebele. Merci beaucoup na Alino Soba depuis États-Unis na mama Tina bambote na bino ebele. Na yambi biaka zanga na eko tuna ye penza makambo alubaki et c'est réalisé. Mais moi ba gauche tunika chakal moko pe eye. Tozo sowana biaka zanga film et sili. Film et sili biaka zanga alobi nini pona madame Belleville et puis alobi nini pona ba famille Bota. Pe na film ezoya biaka zanga alobi nini. Mais
deuxième partie na biso esika na lobaka Simba Benda sortie médiatique ya Gabi toza nango kaka makambo ezobotama venga dio sayaki affirmer biso pe mais lelo tomoni pe icône na monde ya théâtre to benga icône soki bato boboyi kaza icône te bokomela na ba commentaire otiti epela mama epela oyo sortie médiatique ne bayambi et pas yande ko na biso panda village panda otiti aleli otiti en tout cas na émission aleli makasi aleli Zizi Mundeke aleli alobi bayambaye Zizi yambaye na Chic Choc Luengi mais pourquoi papa Kulutu na Bianca Zanga lelo bayo saela sujet wana to sortie médiatique ya otiti analyse bon comprendre on peut aller te conseiller la analyse na plateau na biso plateau ezaka déjà ya koformama Bianca Zanga bonjour. Oui, bonjour Papa Kulutu, bonjour à notre manager Papa Tigre, merci à Darling Love SCP Yamboka, un grand merci à Poutine de l'Occulture, Maman Raigoshi, VIP international, la reine mère, Maman Mokondi, Maman Ochigare, aïe, écriture là, pas YouTube Studio, ah, Maman Aboupia. Maman 20 épisodes. Maman 50 épisodes. En tout cas, vous mettez la place aux alliés. Attends 100 épisodes. Merci beaucoup à toi, mon grand frère chéri. Malobi Anthony Chiombo. Il y a vraiment vous mettez la place aux alliés depuis quelque part. Sentier. Anthony Chiombo. Sololi. Théona Yandaku. Et Anthony, ok, il y a vraiment donc. J'ai pleuré. Il y a Anthony, ça a quelque chose en tout cas, merci beaucoup. Ma base, tout quoi. Merci, ma base à Londres, il y a France, États-Unis, Canada, partout dans le monde. Place aux amis, vraiment. En tout cas, vous ma banque est à Sima. Nazoluka maneti nanga. Nyopi. Pour émission Lelo et aux ala somo. Bianca Zanga. Madame Belleville. Approuvé nini pour mokile bangaye approuvé nini parce que ba réalisation nyonso ça d'abord on a ba film parce que biso to yo lo baté madame Belleville la ta robe chère biso to yo lo baté madame Belleville la ti ba na toke na Google toke luka prix ya robe ce qui pèse à moins cher to baki si to sali Photoshop ndenge exode mike bazala machine kuna parce que ebi ko sala presque marambango bien bon monter le mot et la banque ça ce qui $3000. Biso to le belande sur le plan artistique entre Belleville na ba collègue nae. Voilà. Mais kota la lelo madame Belleville bombo oya beti makambo asali na film euti ko sila et film ezo banda ozo mona te pona yo Bianca Zanga bato bafinga madame Belleville bazaka mitema mabe bafinga ke na Sony. Na Sony hein? Bafinga na Sony parce que en soi, na ba qualité bashi Belvaza. Yo côté souvent babasi nazo sur le plan artistique. Nyo surtout na comblango. Ah. L'aspect physique ya basi Belvaza. Aspect physique. Ne longi ki toko boy Belvaza. Osomona. OK. Belvaza na mayele moko boy oyo lelo bato bele balela pa tata Nzambe. Nzambe faut pesa nga mutu abongo pesa Belleville. Ah, tika boy. Bato balela rapide. Bato balela rapide. Bavandi bazoli. Yo ka disi le moto afanda na kwemo baza bato te sila lelate. Pourquoi n'y passe pas des bandes brisques? Oh. Non, tout est vraiment la logique des choses. Voilà. Si le temps avant d'aba yemoko alela rabate makambo yo. Makambo fa eza ngande mna la kisa Belleville. Makambo so sila mtala c'est comme Belleville. Na blo muso madame Belleville boya ratolo parce que si la mena habité Belleville muso azalate ozo kotsa ngana makambo na zolinga te na kotsa makambo na te na talisa batu te mone lokana lo bien inspiré ngelo mone ngina fongola parenthèse ndeko na Aisha abi mutu mususu pe akofutela muninga akoki kolakisa muninga e place moko boya akoki ko pousser muninga boye mais e boteli e mutema mabi donc en quelque sorte eloko wana lobaki wana
eza lokwa ba réponse oyo bino boluba yoka na biso eloko mo boye madame Belleville soki abanda kosala semblant epai ya sila naoloba no mais madame Belleville alongwesaka biso bemission te madame Belleville mais alobaka te ke sila wana andeko na nga so mpe madame Belleville azalaki mabe na maternité ya YouTube alingi akangela sila makolo ndenge atie ciseau boye ok ozomona mpo Belleville silaki na scène sila na scène azalaki te oke signer contrat na Top Vision oza kaka joueur ya ndako moko et puis mbongo mo pe ezali bambongo mo ya ebele te ya bonbon même pas $500 mbongo bonbon bacontrôle bato baoloba lelo bakomisa nga nazalaka na contrat te chaîne nini esilisaka bato contrat voilà mais si la à l'époque moins de $500 je mets quiconque à défi mbongo bonbon mais lelo Belleville avandi atalisi habité yaya place okende kuna mbongo baopesa yo soki otourne okozwa odela ozomona ayebisi ye mpe binoko dépende mpe kate bato babengako oza na capacité ya kosala chaîne na yo mais apimelaka ye eloko moko apimelaka ye nini sila avanda kote ya Belleville mais sila akomaka te eza apele miso eloko na miso bango batombokelaka yango wana nzambe asala tozomona basere na biso basylvie eseka bazokoma na biso eloko moboye merci bonne question na balelo moboye nzambe ntango asali mokili asalaki yango aolakisa mpe satati nasali mokili bima mokili ebimi sala boye asali boye ada boye bona boye nzambe asilisaki nanu kolakisa satan oyo etikalaki te parce que azwaki ye mwana molimo na ye azwaki ye moko koleka Yesu apesi alakisi forme nyonso to epa satana mais nani abeta nzambe eshita nsima satana chance nzambe alakisaka ye nyonso atu te ebongo lelo so madame Belleville alakisaka sila na kokoma olobi lelo so madame Belleville alakisaka sila na kokoma ingesani manquement ngeza makasi nazoyebisa yo eloko sila kokaka nde te parce que mutu ya Belleville wana moye sila azwa yango eza te kasi eza baparmi babiloko bato bamonaka bino motema mabe eki alingaka te bayina biso Belleville atikela bango elamba zwa taille zwa beauté zwa mais écriture na musala touchez pas mais ouais non loba na yo ozomona omoni bakapasité Belleville boye Belleville aza motema mabe te epa bakomede lelo Belleville apesi visibilité na bato ebele soki tozwi bandeko na biso ya mibali oyo baye oyo babodi tozwaka babodi tozwi na baelena oyo baye lobilobi na bato biso mpe baloba déjà ke Belleville eza maternité nalongoli bango natie nanga babodi na biso yolongoli bango nalongoli bango vraiment nabonanga bango vraiment croix po ke su bobolala nazwi ka babodi na biso ozomona tala ba le meilleur bana na baopesa tane baotourne otali ke non otali bobi non c'est un bon tonton de azotourne awa baye na aspect physique donc mais basali bango baye na kitoko na bango moko baye na bilamba na bango mais ezalaki mosusu na forme te belva lakisi bango te moni elamba po epeso forme boye il faut latela yango boye ozomona yango eloko ezanga esila owendi kokomisa belva anniversaire nomo ozwaki ata alakisi je suis te trop pressé yango mo eloko conséquence nango yango oyo Belleville motema mabe bakotraite Belleville ndenge nini to Belleville alakisa bango ata bofingi nga aleka na ina Belleville tatina bango bakima ina bana bakima ina tant Belleville oke ozwa information bato misusu baomata mire asaute mire Kasavubu répétition saute mire ake Kasavubu répétition ngai malelisa nalela pasi na ngai pasi ya bomama nakanisa mabele na ngai oyo namelisaki wana nzembwa nani ngai malelisa so
souffrance kaka ngayo ayaya opema wana kimia wana Bellevue aza na ina osomona siko ntango yo oyebi kokoma te okolatisela Bellevue bera nini osomona lelo ata ndeko na biso ya mwasi Aisha ndenge alobi ke mutu mosusu apesi yo asungi mosusu akomi asungeli yo masungelo na ndenge mote ya mabe akomi mosu ene mino ndenge nini Aisha explique biso Bellevue nasila bawelani a expliqué biso ya musama kasi bongo parce que ya alobi ti siko explique biso Bellevue nasila bawelani ok place à comprendre que te Bellevue a la raison Bellevue non c'est méfier nasila sila mutu mabe yoza Siri ya kopesa ye raison tu as pensé raison c'est pas raison les gens sont de même plumage voilà 20 épisodes Bellevue zo mabe Bellevue lelo ce que total ozoyebisa ba famille Libota nini pour na film oyo ezobanda bientôt déjà. En tout cas famille Libota vraiment je suis fier de vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tout o azocha mokolo tonaye na bella production. En tout cas film na biso ya sikezo kota lobi je crois toi na making of na biso ya homicide na bike samedi peut-être tokokozo à teaser ya film na biso titre maman ko buka mino na maîtriser na titre témoignage le bon na loyenge zate en tout cas to consommer film to consommer to ozo ça ba ba sala ka nde ba sai na homicide aïe aïe tika baninga ba respire to na ba ka boy to sali semblant moi il y a deux films moko to sali moi semblant moi ne ya ko beta te kuna sila so beta to mona mayonnaise yaki sila kuna so beta mais quand ba film ngo pe ba ba ki so beta quand ba film ngo iganya iso kuna nde et voilà na koloba te to ko fula kaka ya yozo fula baninga mona mpepe nini na mpepa bien te voilà montre mo comprendre voilà Bianca Zanga oyebisaki nga ozo soutenir ya Gabi est-ce que tu ozo soutenir ya Nazala sima ya Gabi ngai pona makambo azo alukiwa Nazala sima Gabriel Nazala sima ya Gabi Bianca ozo soutenir ya Gabi je suis Gabriel est-ce que bi monte ezopela non ne pédité sœur na biso epela aleli na émission o chichi oh chichi yaka Osmine ami oma oh chichi yaka mama muto lela mutaleli boma miso bimi makasi moyo zo benga ya oh chichi ayoki pasi ndenge babotola kasi mobali yango leli oh chichi mawa bon Bianca Zanga na yebi ke yo lelo comme ozo soutenir ya Gabi par rapport à makambo vérité ne soit autobimisa ya moni ba français baloba toute la vérité n'est pas bonne te ba posa biso moni vérité o ya Gabi bimisi lelo tane et sali ba retomber ve gandio ça y est abaki sipe lelo ochichi aye mais tu remarqué au moni sorti médiatique on a ndenge parce que journaliste a se basé kaka na makambo onga deda ngadio salubaki. Oui, tu as dit que pour nga danga leo aza mukolo. Mais ton moni journaliste a protégé moninga na ye lisano. Moninga na ye ayambaka ye na émission. Après ça ka ye mwa kantuku bianza a protégé a longoli yebi ke bayoka na raté na epela. Na zo information na yebi ke eza ya kobomba te Teresa na epela bayoka na raté. Bayoka na ta abenga epela dadi. Omoni te ke bon to so na place wana. Est-ce que n'est pas qui basa au milieu du village? Parce que moto ezo pela, comme etanga mimi ngeza kombo ya tete. Mais comment journaliste a yambi pe mutu oyo aye ko affirmer makambo susu parce que ngai na bando komona ya Gabi bon. Ya Gabi le roi ça sont déjà perdre na caméra. Na bando Gabi a perdre. Na Monica a perdre mais yo au lobby ozo soutenir na makambo na zo bazo ba makamba solo. Quand même, vous allez dire merci parce que quand il y a loba epela
epela yako confirmer biso ke mobali nde aza mabe tango oyebi ko bandai na maashako tala nde bovanisa ba oyi kimia te tala ndenge bozuvanisa maashako ikone tango bandaki na maashako okitaki il paraît-il mobala bandaki nde na maashako après ye mais oyo lokola ekomaki lokola confirmer parce que kobota eza bobimisi mutu bosali elembo bolelembo ya bolingo ezaka bana voilà Zizi ayaki kobota na ye nde bayaki kokoma na ye mais ser na biso epela alobi comment bandi na icône okiti na basoda molongo bambolombolo bongo te bambolombolo mais ser na biso nani ochichi epela en quelque sorte à cause na raison macha aza icône aza légende c'est que Zizi mbolombolo Thérèse apesa ke mbolombolo mais oui alobi okiti na baleki na ye bambolombolo otichwa maloba mabe bambolombolo siko mbolombolo moko personnel mbolombolo moko asa tikali mama otiti aka mbolombolo non ya chérie omoni peut-être mame pelati atangisi mai na miso aleli makasi aleli atali disparition ya baba bongo disparition ya Zizi esali pasi ayambai na Shishak Loyenge peut-être bazalaka la relation moko ya malamu quoi oya na groupe mona mutu mo ba ya mbwa la tsomolingo groupe shikshok tenge bandai ko pela pour ba groupe so yeba bandaka ko dongolo ti okima mais bazizi wana bafongola maboko bayamba ye en tout cas atangisi ma mission ngo loko Gabriel alobaki abizizi wana camarade nanga yo kanti tamba ya loba ngo bazo ko loba ngo esengo te na pasi na motema ata soki otiti alobi ke papa na biso sele masamba abandaki na ikona mboka akiti na bambolombolo basoda milongo mais Zizi asa mama mwana sele masamba ozomona fui ya bolingo ya motema moko mais côté mususu ozomona eza fui oui basala ba pe mutu mais au nom de l'amour te au nom de fétiche au nom de fétiche au nom de l'amour te au nom de fétiche Bianca ça c'est trop fort hein ozomona par rapport que tovandi totali lelo tozui maman na biso Shako molimo ne pe na kimia yo kanti mama Shako tiziza botaki na papa na biso mama Shako ayebaki yango te ayebaki bato musu bazo affirmer bango kutu bazaki na ezaki nango normal loko alibala sera ba mama na biso ba makala bayebanaka bazaki sans problème si aboti moi ziza boti moi na papa na biso afuti mama na biso amande ya chaîne ya munene ya Gabi alobaki yango OK ozomona et subitement kaka boye mate changer ozomona bazaki na bango na Zizi na bombanda mama Shako na Zizi na bombanda bango bato yo benga wana ba sœur na biso bazaka na catholique ba benga wana ba noirite ba noirite ba maser bango basala ba mama bete na vie metala ozomona bavanda na bango kimia mais lelo mutu moko ye oyo na séparation ya gérer babi soko moni place ba osasa nzoko yo pe ya sasaka na malembe simba njela kende poso lingi nzoko wana koma ya yo mukolo nzoko ko tali solo mandoki olingo banolakise ke ta kuto banana muto te ta kuto muto mtalia ki ta muto kuta bana ko kata yo nzoko ba te na mona bango te na mona ki nde yo elo kwa Thérèse mais epela condamné ne mobali condamné mobali parce que lelo soki taka batuni epela question soki sele masamba zo talo na minute okolo bana bino lo baneni surtout si to perdre Zizi mais oui azala raison na ye omona azala raison pour ça ki papa na biso sele masamba asuka ika na Zizi
akoma na Thérèse te mais c'est nga kufa te lelo bato basali perte ça ba epela Thérèse asala bomoy Sele Masamba asala bomoy ozomona mais mobali peut faut comprendre yo to ba mamba kisi ati kasi ngai il fallait comprendre pe que mobali perd ngai nazo pesa Sele Masamba faute te parce que mobali voit même la Bible le roi Salomon avec na basi combien Sele Masamba avec na mbongo na ye tanga eko linga bilo basi pa ni boboya kite bolinga ki mbongo ozomona comme linga ki mbongo lia mbongo nde baninga bano lia mbongo nde pa nini ziza ke no tshena kisite atshena kisi aina mama shako to aina maîtresse na poto masala kyango te ebike no mobali ya bato ato ya na Kinshasa zo yiba biso mazana mwasi na bana na poto mais yo komo okoti na profondeur obungisa mobali makanisi lelo mutaza perdante ezaye ndenge ozomona sortie médiatique wana ya Ochichi ser na biso epela émission wana journaliste ayebisaki to éviter kotanga kombo ya mais journaliste wana to ye moko nde epela a éviter lokwa bayokanaka te aloba makambo na ye te Ochichi aboyi te journaliste nde muta protéger parce que baza lisano moko ozomona aoboya kotanga komba mutu ne kokota komba mutu na mais en soi boye moko azo reconnaître abike na mutu na ye ndaza mutu mabe ya géri totambolaka oyoka pe lisano okake non bamama na biso ti lelo napesaka baexemple mwa mikie ndezake wana grand frère na biso ominde lelo bayela biso ba demi frère wana demi frère na biso omona tala amour tala nini omaso biso maata na biso toza même moral na mama ya biso tozalaka bien malgré tout grand frère asangisa biso aza te tozalaka bien tozalaka bon cœur mais soki toke tokuta mpe nzela mama bandeko nanga bien mpo niko te kuna esimbi te bakaboni mais famille etikali mais comment yo koluka odétruire vie ya mutu oyebi na minute oyebi pasi ni papa biso Sele Masamba aza nango na motema azala pasi naye biso ya géré moni Sele Masamba tangela ekoma bato nyonso mais Thérèse ya te je te jure Dieu m'attend parler nga na sololaka na mutu mususu te je te jure moi natanga komba mwasi na ye na TV eza te mwasi na pire mutu nanga mpe aza famille libota ozomona pire sa mpe aza famille libota parce que ayebisa ngai taka ye abetelanga ma lisolo abilanga bianka omoni papa ndenge azala bongo komba mutu nyonso ayoka na ye abi mpe nayebi ke alingai mama Shako na bolingo ya solo ataki ashta na kolinga ba mama Shako et puis alingaki mpe ndeki nanga Zizi abi alingaki na bolingo ya solo alingaki ye mpe bien mpo ti lelo babiloka bane koyela mwana nga mona bana comprendre ke mobali nanga boti na Kinshasa po chaque voyage ata na agence na babenga nini ba DHL abi kolia mone bane koya omona mwana ko flacon de plein bijoux moi sina ndaku abi mezana mutu moko tenga na tuni mère mais côté kuna pe na ka babota abi oui babota mais lupango papa pesa kisi bateka abi tango papa eko comprendre to alekina ba délivrance eko comprendre que zaki bolingo nzambe te ya likamu munene bo si alekana ba délivrance abi alekana ba délivrance abi tango papa alekina ba délivrance ba eko comprendre que ezalaki ya nzambe obi bianga bino boyeba makambo on aurait pas comme tu n'as mon numéro à Londres benganga et sur la nanga nani nga na bika fana na Londres omona pour moi mutu msute moi sina ndako mama bana na ye à Londres puis sera nanga za numéro ni tous panga na kato sura bia pas za famille bota aisanga besoin na mutu moko te Sele Masamba yina na fine mobimba ba akoza ngalola pona Thérèse nana lobabo Sele Masamba akozanga lola pour la Thérèse par rapport que mais abebi yeje oyiba biloko wana soko lengo mingo okokoma pe soba
olengo na dongo olengo na fumbo olengo na matembele olengo na soso bakalinga Thomson bacheli yango bakalinga dendo ba glisser niko na place ko ya bomo pe na bie bacha na tangawisi ambeli mobali tangawisi mobali akimi na mao non lo banayo na gagné mobali na ah non moserekete la kote na ndogo alangwe mama o no sikoyo kotala makambo nyonso natali ochichi zo lela obi na tete bolingani te no yebiso olobo suka ka wana ya kobetela ba musinzo me bobakisi lisusu ka josha no iloba nayo nazo yebisa yo pour mon place motema le cœur de l'homme hein ya gabisko avane kimia avane kimia te avane ne kimia pelisi moto o kasa loba ke ngo déjà abaki ozela bango akoyaya abaki ozela bango amoni kasa makasa yo répondre ya koya na ye siko ndenge tozo oyebi yango te ya géri oyebi yango te ke omoni place bato bakoselaka bato makambo nzambe apermetaka nyonso ekoma oyo nyonso to eza ba humiliation to balingaka ba humilier belle vie parce que otalaki yango tomonaki yango Zuma ye merci yaya Zuma yaki abi Thérèse aza na ba uzi maintenant bimité aza na ba uzi oyo eza bien chargé il fallait beta belle vie maintenant uzi wana Gabriel atalisi rimo Thérèse asema mukongo pigeon te bandele loko ça c'est fort ozomona Zuma elibisa bike Thérèse azana ba uzi en tirer belle vie mais Gabriel tongo eternité Gabriel azua uzi wana balo yango Thérèse asema mukongo pigeon et bomi Thérèse en tout cas Thérèse yela Gabi so yeli Gabriel était ngai soki mutu alobi na Thérèse alobi na Gabriel likama toka na kote la Gabi parce que eloko Gabriel alobi bato bamona kala légèreté mais Gabriel alobi eloko mo batali mokili ana bango na pasi c'est là elobeli na ope on yema complicité moko eza est-ce que bike ya Gabi mikolo no munokone ngaza na problème belle vite ngaza na problème belle vite ozomona teke on dirait bozolinga bolongola ya Gabi Abakuk te azane ka Abakuk kuna menga na kotela ye azane Abakuk okotele bosko otama yo lobela belle vie mabe te alo belle vie mabe tenga na talise ya Gabi makambo ni to se komi boy yom to pelisi moto poni abomba kyango te wana sko yo condamné c'est que zambila bili bale ozomona tenga na tale ngai na je suis Gabriel na makambo vraiment na Gabi parce que neti ngala songi mais na mona na manka ke loko mobo ke ziza botala se masamba oyeba ngote na ibaka ngote siko na moni ke na moment o ya Gabi afongoli nga pe mémoire natali sikoyo eza na bato bibale bakota sa mabele pona mutu bakoti mabele pona mutu moko siko to solo la boue au moment où ya tete balobi ne bongo aye ko répondre te mais to moni bandeko na biso nyonso tu o balobelaka ser na biso sila bakomi ko s'attaquer na batu oyo bazali ngambu ya peut-être ba mami Jokisa ba actrice la misusu ya Chic Choc Loyenge bakomi ko s'attaquer na bango pourquoi na biso série mami Jokisa ba bambe mabanga ba Thérèse bazalate Sixo mami Jokisa sala Thérèse sala ngo ya géri ato zara sera mami Jokisa ye Thérèse ba yeba Jokisa ba bambe mabanga na ba victoire biso va na lingwa na ba Jokisa mabanga na rompa Willery Thérèse ba yebi nga Thérèse na ko yebi soki na mi ben na ko yeba Thérèse na ba 2010 2012 nga yeba Thérèse ata ozomona mais mami Jokisa na yeba kaye monsa alataka libaya tai liputa moko muso akangi na mutu kine tema ni wale chicler nga yeba na ba Thérèse ata sixo oyo Jokisa sali bango basali yango ta siko nga nazo tuna ole bobenga ya na bino mukolo ya ko répondre mais batuloko ba tendresse ba Miss Lolo ba ko Miss ko ya ko s'attaquer wana baza ba échec à théâtre ba pesa ba teki mitaka na bango pas comme et pas combien de personnes à théâtre bango Miss Lolo tendresse ba tout combien
bato comme balie tendresse bato comme balie ba Miss Lolo ba Miss Lolo na pesi poeza nga Johnny Chaka la mbote place azali nzamba lo pambo ya Johnny aussi obimasuka pembe okuma bakoko siko lobi na bango oyo kopesa ve Johnny Chaka la mbote de na pewa poeza nga obiki yo za ba passement de bande brisque ça na pesi mbote place azali osomona ba pesi ba mitakala kenjo na banda leo yango na pesi mbote pesi sous deuxième mutu mbote osomona bateki ba mitakala na bango ba pesi ba mitakala pesa mitakala na bango elengi paposi en tout cas merci félicitations no balaki obisanga na zela rédigé na roya obiki o troisième personne au pesi mbote au pesi ya Johnny Chakala au pesi Eric Kenzo je te salue mon frère au pesi paposi ya mbote bien que yo za makambo bela ko loba osomona siko notala bato mombo ekutu bango mpona bankoyi ozwai na facilité afinga jokisa mutu asala makambo ti jokisa okita mutu na se Miss Lolo osala ngo te tendance osala ngo te voilà en tout cas c'est déplorable mais pesinga passe na moni ser na biso epela leli na émission sauf que mutu opena kombo na ezotanga makasi a protéger kombo na ye aboyi batanga kombo na ye na émission na ebite ezali te basola tende koteri nini wana basali wana Bianca Zanga tokomi na biso na suka en tout cas na haute bascule awa ngonga eza ngonga tala caméra neza place ne bakanga yango yanga kuna tala caméra bato bako retenir en tout cas bato bo retenir boye que belle vie au passeur na biso Moïse Mbia yimba na bimi molongi ya elekeli mokili bakomi koto mama na nga basambwisela ngai ye mwasi ya ndumba na leka nzela nini ozomona humiliation nini te mwa mwasi na zwi kofinga nini te bafingi ye elelo donc lelo tozo perdre bacomédien na stress moko boye leloko moko basala ye cause ezali Theresia nabi lelo tozo perdre bacomédien cause bakufaki babaki mosizo babetaka ete kimisaka ye braza personnel tomona bato ba retenir yana biso suzi bantu Bianca bato ba retenir pe mana kimia ba retenir elelo bo retenir yana biso zizi oli mone pe mana kimia boyebi auteur compositeur Theresia bato nyonso tu basobola koloba yebi wana évangile selon ya Gabi et selon par exemple Ngadia et selon Ochichi ya bomba te yoka disi ya gériteur ba oloba ke c'est masanga botana zizi c'est masanga botana na Thérèse ay ba bia botana bato to fana to la ni pongi en tout cas bo retenir bongo o bien songeli no tola la pongi en tout cas tu vas retenir bongo et voilà merci beaucoup na abonné surtout ya Haute Bascule Télévision en tout cas dio ngana Bianca ba bazo tuna bokutani wapi bouti wapi yokozala wana soki boboyi bobamba biso libanga na TV bosoba mai biso kantina mai tozolo baka vérité mieux vaut tolo ba vérité to kangolama lokute bomaka vérité sokisaka pona yo moko ngai kutu na préféré na kufa na maloba na alo bakena kufa na malaria mais il faut boye bango ki muta kufa raté aiza ko piquer na ko sambwa na internet oko sambwa ndenge bino ko sambwisaka ba vie ya bato ndenge bino boyaka ko vandela belle vie ndenge bino boyaka ko vandela ba sœur na biso misusu na ba frère na biso misusu to ko vandela bino awa na Haute Bascule. Merci beaucoup na Exode Mikebi na musalo sali vraiment to komi na suka. Merci beaucoup na le manager de l'X Papa Tigre mon fils Bamboteno Ebele. Merci beaucoup na Darling Love Madame CPI na bango en tout cas plateau ezozela open en tout cas tozo sanga yo pena moi en tout cas plateau yo ya haute tension ba bela haute tension mundirba haute tension ezozela yo vraiment. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso partager mission commenter liker soki to continuer kaka na bino to commenter beaucoup mais la biso ba commentaire. C'est vrai, pour ça, papa Tiga Tikanga Awa. Beaucoup de gens commentaire. Voilà, merci beaucoup Nabino surtout. Te écoutez dans la prochaine occasion. Bye bye.